Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous salue partout là où vous êtes à travers cette émission FM Show. C'est moi, votre humble serviteur Francis Massela, les journalistes de l'international et la diaspora congolaise, c'est moi. Je vous salue, nous sommes ici précisément en Afrique d'ici, dans Cape Town, Mada City. Nous avons une émission FM, c'est l'émission Nabino, l'émission Nabino, c'est les grands films, on a film. Sur vous tapez à www.filmonafinbonews243.com. Au monde, on va penser qu'ils ont mis émission Nabino FM Show, la génération film, on a film. Negonanga ken piana pe so mbote belé na bato ba benga rabiso mbote belé na bato yo ba soutenir émission FM Show pourquoi pas aussi ya studio RMV studio Makasi studio support la émission FM Show pour vous avoir bililia boy. Nous sommes ici toujours lobela religion tout le blabé maman nzambe le maman musique maman politique tout tient on mon pandi le tout beno maman nzambe maman bible tout va non maman on les na ba religion aujourd'hui les gars précisément partout dans le monde entier tous en Afrique d'ici nana de konanga il est mon confrère congolais aussi na pc dans le mbote téléphone de konanga mbote ouais mbote ndeko comme ça na ligne batball na biso partout dans le monde entier ba dans émission auto ça FM Show et les kanakati ya site na biso film on a film news donc comme pe ça la bien bato bola na biso kombo na ngai baka mwimba basaba bintu ka batulondi bapela ngani wa baswaswa ingeta comment moulay we point bon kombo biso africain kombo na yo eza pona meaning ne banglais balobara kombo eza pona makambo elakisi kombo o latineti évocation kombo na yo eza identité po na africain soki ozangi kombo ya ba noir na africain so ozangi neti kombo ya ba noir c'est un peu difficile aux alana originalité. Pour ce net na lobi kombo na ngai ezambui na ba congolais mbalamo comprendre que na uti na Kasai c'est que kombo ça fait part ya identité ya mutu. Comment ça fait part ya identité ya mutu na peso ba mutu siko zali na benga yo mère suprême idali Coco, mère suprême fille-moi sur la bien, chef de la maman, la personne mote ida li Coco, fille-moi bien, tout sur la lande de Rolangai comme vous venez qui moulaye aussi qui s'engaille, tout le BLMP, maramojo la qui sa religion dans le monde entier. Côté monsieur Sebao believe que bazo croire que Jésus-Christ il est mort pour nos péchés, à Koufa pour na kusunga biso pour masumu na biso parce que liwa Jésus nde mutu et délivra biso na ebité et lokwana eza réellement que Jésus-Christ est mort pour nous bato masumu anyokama pour na biso akufa pour na biso liwa na ene mutu ebikisa biso eza lukuta mon frère po yo oza mutu masumu te so le bolanda lelo Tala, ba prometa africain Lola, ba prometa africain royaume des cieux. Au moment où yo a na mabelo zo vivre frete. Yo a na mabele bazo bomayo, bazo nyonga yo et pas bateau basela o ba religion yo sambelara na bible o yo simbaka. Alors batuana, est-ce que pena consciemment vous assure que ce boke kuna na cieux boza vrai? Boza vrai te? Pour awa déjà nzamba ke libiso poto za la bien awa. Bon mais on a biso Congo, nzambe na biso Congo. Tozo vanda l'est leo to comme pas et pas pourquoi. Bilanda landa ya banzamba bapaya. Donc en réalité na biso congolais soyons conscients vivre o ezayo kolanda mamuna sentimate religion ezaki boumbu bible eya po e dominer yo e matela yo. Alors ce qu'on comprendre ba réalité na yo te au vivara payo te 10 jours au yo comprendre réalité na yo. Mais au lobby est faux, mais quelque part aussi Bible que je connais Jean, il était venu chez les siens, mais les siens n'ont pas réussi. Mais la Bible dit que comme les siens n'ont pas réussi, il a donné le pouvoir là. Dans mon tour, nous avons croire Jésus comme son Seigneur peut sauver. Alors lobby quoi. So maintenant nous est faux, mais tandis que la Bible confirme que Jésus avec mon tour avec qui pona basien, basien à l'époque là tout le bagage qui Israélites à l'époque là. Mais tant que Israélite, ndima qui Jésus était né par là, il y a une opportunité dans toute race sur le monde entier, mon tour qu'on Jésus à obtenir aussi grâce à Chinois ndima Jésus, Chine a développé. Donc ce qui dit que yo bandimi sa Jésus na makasi. Bakata bande qu'on a biso na maboko. Vous comprenez?
Léopold Eraya azwaka Congo wana akutaka yango to alaka na ba réalité na biso. Alors bango ba imposa ba réalité o tozo vivre lelo congolais akomi moumbu na mabele na ye moko. Et ça ba réalité moko boye premièrement pour koma moumbu physique, faut ozana moumbu spirituel. Alors pour se libérer physiquement, faut se libérer na nous spirituellement. O se libérer spirituellement ndenge nini? Bilialia. Congolais koma rolia nyonso. Congolais koma romela nyonso. Congolais akoma kosa la vie selon batu mususu, pas selon ye. So memi Congolais mboka, oh te kimboka kindoki. Oh mais kindoki, oh pe tozo sa la ba téléphone, ba micro kindoki batu mususu. Alors, c'est très important. Aujourd'hui que kindoki balati banana na esprit na mulimo. Te na lobby mutu pour se libérer. Premièrement, il faut se libérer spirituellement pour et comme physique. C'est comme si dans sens on a ligne au clairci bato ba Hollanda biso muta ko se libérer spirituellement na ndenge nini. T'es mec si colonisateur erayaka ayana ba bagage moko boye ba bagage wana eza ba religion ba bagage wana eza ba classe pour na kati éducation déjà balakisa o déjà Jésus nanchiki mais oyebi kombo ya koko na ote. Vous comprenez? Ce qui dit que au tiki ba vide na ba vide wana okomi ko remplacer yango na batu oyo baza utile te na kati ba vide wana. Vous comprenez? Donc yango wana premièrement mutu po ozala l'aise faut ane sengo ya revivre yo. Soko za muntandu zane sengo ya revivre le roi muntandu. Soko za musakata zane sengo ya revivre le roi musakata. Mais réalité na biso koma au monde na muta biso ke na chrétien. On a besoin de bekolo nanga. Oh, mais chrétien za mwana bébé par rapport à ekolo na yo. Ekolo na yo ezana ba milliers des années. Chrétien n'a pas 2000 ans. Batu ba boma Yesu nde ba créa yo comme chrétien. Jésus-Christ alara chrétien te kimbangu. Il n'était pas kimbangiste. Ozu Bouddha azalara bouddhiste te. Ale bino batu oyo bokomi ko représenter batu wana bozo ignorer ba koko na bino po bo appuyer système ya mindele. Tobo ite mutu na mutu alara na pouvoir na ye, mutu na mutu alara na faiblesse na ye. Mais eloko oyo komisaka mutu makasi neti ke soki bosangani par rapport ya ndenge bango baya na famille moko mona cette religion bouddhiste, rose chrétien, frimaçon, aux chrétiens, aux musulmans, aux allez nakati na bino wana. Est-ce que koko na bino o bolata ba kombo na e wana ya mboka? Bopesa ke espace. Yango no moni problème na biso yango wana na tango lo ba koko na lingi bina bato ba Hollanda nga ve na nga luison mbata biso mbote belé ingénierie ko mavungu motema mama beni mavungu bato ba Hollanda biso ba comprendre tango lo ba koko koko ngo parler ngolo bani koko na lo ba koko koko eza neti misisa ya nzete ya fina yo po mutu na mutu azana ba koko na ye. Ale bakoko ya mutu na mutu balobelaka mutu par rapport ya respect oyo yo ozana ngo commune na bango. Allez, ceux qui ont perdre déjà vie ya pouvoir ancestral. Allez na ba communauté nyonso yo zokende. Obimaka moumbu. Mais au moins que par là to qui na idolâtrie. Tango ngolo ki bokoko na yo to mo ki na pas idolâtrie c'est le moko Bible zo pekisango. Bible pekisa idolâtre. Yo monite ke muto alobela yo mo ya idolâtrie wana ye moko mama na idolâtre. Bazo boma biso na Congo pourquoi? Pour na matériel. Ce Congo ya lagi na richesse ke nguba ya pamba. Ndeto ana ba guerre te. Allez, ceux qui mutu wana zo ebisa yo ke le royaume des cieux est pour les violents. Au moment où bazo ye lo violence awanase. Yo luka siko osila na bango na nu awanase pour o make sure que herba koko na yo o neti barrière arrière koko na yo côté baza ba osepela. Allez yo yo batumo baye bazo kosa yo, allez yo komi ko ndima, o komi ko trust batuana. Koleka voir même ba route na yo neti ba koko na yo. Donc nandimite ke logo wana chinois osalango. Nandimite ke logo wana araba osalango. Nandimite ke logo wana mindele ba osalango. Allez, eza ba biloko moko boye o ezo rendre ba communauté africaine faible.
Mundela ye achelio frontière. Mundela ye apesi yo komba mboka. Mundela longoli Congo ya ka achelio Congo ya se ondimi. Ale tozolo batozana ba intellectuel. Ba intellectuel na bino, réalité na bino ba ye la rabino ngo. Ezo ndire bo vandi na ndaku chez bino, ma e utaka pa ba voisin, lute utaka pa ba voisin, lo se utaka pa ba voisin. Est-ce que borosala na respect familial? Egesalati. Na Congo, tozane loro to sala raté, to sombara na nu kobel, mais tozana mabele ya oboko la bangombe. To sombara tomate à chasser, mais to kolo na bilanga, to buki pe ba tomate. Eza pona nini? Ba boyi kotika yo libre, poso yi batiki yo libre. Mutu nyonso o azalaka na liberté ya revivre ye a vibraka. Nyonso oyo e vibraka e déplaçaka. Oyo e vibraka te et tikalaka instantané. Pour moyen et bouger et zate. Congolais, osa déconnecté na vibration ya bakoko na yo. Congolais, tutuka. Congolais, la mouka place ozali vivre yo. Osa na droit ya ko vivre yo. Osa na droit ya ko boy ya ko vivre mutu mususu. Pour ceux qui ont koufi, barozongi sarata 40 fois pour vivre yo. Alors ceux qui ont eu pouvoir wana ya revivre lelo côté yo rosuka bana na yo ba continuer côté bango ba rosuka bakoko na yo ba continuer. C'est ça pouvoir ancestral. Ale lelo yo bakomi ko nommer mokonzi, bakomi ko nommer mfumu, bakomi ko nommer mulopoe to bebisi biloko na biso. Yango no moni na ye nalati poso ya léopard. Congo eza léopard. Biso na métaphysique tokomaka ba léopard. Yo soki oye okoma na boulier oye la ngai neti mbwa na o dévorer yo. Yo soki oye la ngai etant que soso na o dévorer yo. Yo soki oye la ngai etant que oyo oya etant que lion okuta ngai nkaka. Yango wana nazo ebisa bankaka nyonso ya monde entier. Place tozali force ya léopard, force ancestrale Congo, Kombo ya Nzambe za Congo. Kombo ya Nzambe za Congo. Mais par là ndi na landio so na comprendre mpeke sikoto ba ke ba pasteur ne ba terre ba to bongo ke Yesu akufa pona yo boye ceci cela. Donc tout ça ba on peut ba zo même peuple congolais na ko bunga to ke yo ndem to za ko bunga to ba pasteur ne ba za ko bunga. Bon, ba passe-temps sorozolanda bango o leki satana yo. Ba pasteur. Ba passe-temps yango na lo babato lo biwana ba passe-temps sorolandi bango. Puis après sa résurrection, avant Amata, Jésus-Christ il a dit à ses disciples Kabi, allez dans toutes les nations. Bokete ya sango malamu, bo baptiser bango mutu akundima, bo baptiser ye na kombo ya papa pe ya mwana pe molimo santo. Mais yango lelo ba apôtre ba mima ki sango malamu ba pandi yango monde entier parce que mutu akundima nde akobika. Donc ndenge yo zo ndima te boy. Est-ce que webi ke oza na libungi? Oza libungi parce que ozo croire na Jésus te. Bon, naza pe imposer te na ndima Jésus. Et ça obligatoire te. Donc na sens ni. Bon na sens nini ngai na confusion na luka na nu na eba pe sens na vie na ngai. Po après ngai oya roya soka ozala sensé ou insensé to ebité. Yango na tozo loba po réalité na biso e utaka libanda te réalité na biso eza na kati Afrique. Afrique eza mabele ya ba africain. Po africain a se retrouver nyonso oyo utaki libanda yo il faut otala yango na misu ya bakoko na yo. Po soko lobi otala yango na réalité ya lelo omona ke na réalité ya lelo africain ze esclave. Mais soko lobi ozonga omona ke Égypte eza africain mutafivaka oya créaka Égypte. Égypte alaki colonie donc na koloba neti développement oyo na monde nanu esalamate. Que au monde a cité Moroboye, africain avec tous les structures. Mais les loyaux, Égypte, comment le rôle là, africain noir était mutu bafifara kuna pona nini, ba fortifier ba histoire na yo. Yango wana ozotu nanga ba question. Na osepela pena omi longo la chrétien pour chrétien ya noir à la rater. Chrétien ba commissaire chrétien na fimbu. Chrétien c'est la colonisation. Alors poyo okoma neti na golo bandenge bangle balobara okoma free. Il faut na nous
au combattre au nyonso eya pour rendre yo esclave et rendre yo donc na koloba diminutif de pour na batu kantu azalarate donc on a lobi wana na batu mutu ya diminutif azalarate yango wana soki lelo ekomi batu moko bazoya po bakabola biso ke yo zala chrétien yo kuna musulman eza po bango baloba séparé pour mieux régner. Séparé pour mieux régner. Si on a comprendre, yo za muta église ni. Ah, en Afrique église à la ratin église eza colonisation. To mona missionnaire ya na missionnaire. Missionnaire era ayaka po abebisa oyo ya yo a imposer oyo ya ye. Alors biso batu oyo bakoko na biso bazoluka peut-être que tozongisa ba valeur culturelle na biso. Tozongisa ba pouvoir na biso na maboko ya batu oyo baebi valeur nango. Yango wana tozobunda ngai religion eza nango wana totala ngo neti observateur mais ngai naza Congo ngo oza Congo mais elopé na comprendre te donc vous ignorez donc tout le christianisme eza pour na ba blanc christianisme chrétien bébé siko Congo na nous eza mukolo ya Belgique mutu ayela biso colonisation ye mutu aya pena ben filtré ya ba chrétien ya ba bible banini donc na moment oyo congolais tozana temps ya reperdre te. Est-ce que tout cela non bien est-ce que bige sans mundele to vivre en Afrique ou bien na ebike sans Congo mindele ba vivre te yango na ba yela biso ba désordre ba yela biso ba guerre ba yela biso pour sans Congo évolution et exister te sans Congo et yon to lo bati yon to pe exemple Congo ils na diamant yo na diamant mais à part côté ka diamant yo bino c'est le lo ngote mais mundele ebike na diamant na osela ngo bloquer belé na cuivre na osela ngo belé na coltan na osela ngo bloquer belé parce que bino biloko wana boyebi ko exploiter ngote parce que mundele azala mayele ya ko exploiter biloko wana nyos c'est pareil na zo lo bake il faut quelque part aussi beau reconnaître valeur ya mundele 4 na Afrique to na monde pour tout nengo lati boy na nimte no mutasala ngo elambo lati za mundele dino lati za mundele qu'est-ce que za mundele micro to c'est la oyo eze mundele caméra ozo filmer biso ya ingénierie comme mavungu eze mundele par là même caro za nango eze mundele par là na éviter par là tout le monde même bateau bon vient nga luzo mbata vient nga gobi panzo siko zali na éviter hein to kenewa babike mundele mais tout ce que nous faisons et dans mundele mutasala rango par là au moni eloro lobby bien mais il faut ébaquer l'évolution ce qui africain a salarate ndebe o nyonso eza lelo ezate mindele net na lo ni mais nyonso herba lobarake nyonso ebandi na Afrique kala bakoko na biso balata soki ba nini biba rafia biso to raral yo lata rafia na moyo ndeza lelo ozika mais mundela tali ke onte rafia oyo eza bien te funa sele lambalata des années okula te la même après 5 ans eko bebo so même mususu mais rafia okola tango ata pendant 3 ans te na sûreté te rafia eza omoni noir ti lelo tisi les plus cher eza rafia donc ti lelo so to bimina au côté batekaka batisi omona benage tisi on alati to tuna rafia so le besoin na garde-robe na mobimba ya ba rafia ça va te coûter très cher ozo comprendre tamie kutu osomba oyo po oyo mundele a compliqué amatisa ba prix nango ale biso batu oyo tozaneti pembeni ya rafia wana omoni na vie tina te koma tina soki yo moko pesi yango tina ale ba valeur na yo soko pesi yango valeur te o bandara kozala moumbu ya ba système ya bandeko na yo mususu au moment oyo yo pe ozana oya yo bakati yo maboko te donc kuluna o Léopold ayaka nango yango tozo bunda esila congolais ako malaise to représenter pe ba valeur na biso pona ndimite ke mutu oyo yo okangi na kati ya kiboumbu o aza liberté o reçoit ba valeur na ye na moment wana na ndimite maintenant pour faire taire na kuluna ozolo wana ke congolais
tout peuple africain azonga pour azonga na chemin na ye. Qu'est-ce que nous devons faire, nous les Africains ou nous, le peuple congolais? Zala conscient, cause a distraité. Pour le christianisme, le musulman, le bouddhiste, la communauté noire, il y a distraction. Pour la communauté na yo, nandimite ke mutu moko boye, aoye ba yo koleka yo moko. Alors erto se ignoraka, o toza, yango wana na ba communauté mususu, toza bafoué. Po ozo la ki sa ba valeur na yo te, ozo représenter ba valeur na yo te. Tala lelo yo, africain niveau ba commissi africain. Mais sur le boson en 1974, un Zaïre ezalaki $2. C'est que nous vivons d'abord live il y a États-Unis. Mais tala lelo au Congo. Eza pona nini? Est-ce que nalingi bato bola na biso ba comprendre? Est-ce que ko affirmer to ko confirmer que neto landa boye tout ce qui est écrit dans la Bible tout ba un mensonge? Est-ce que confirmant? Bon, et pas la biso ya lukuta pour réalité ya ba yombe eza ya ba sakata te réalité ya ba luba eza ya bandi bouté. Donc o ya bango. Ce qui est la vérité chez bango pour ezo pesa bango avantage mo quelconque. Mais ngai ezo pesa nga désavantage. Ezo pesa nga to comme mona bazo violer na ba koko na biso na ba bébé na biso. Alors, eloko bongo mon frère, to pesa nga valeur donc itina niveau wana. Hein? C'est que to lukana nous ba valeur na biso moko interne po à travers ba valeur interne nde oyo esalara mutu na libanda pe amona yo ke ti est valable po to perdre presque tout oyo eza ba valeur ya Congo. Lelo congolais akoma neti objet de critique presque dans le monde entier. Congolais comment au sala ba travail ya ba main sale dans le monde entier. Mais Congo est un pays le plus riche. Oh, bah français, bah ça va les habitants pauvres. Ah, France. Ah, est-ce que yo, étant que français, dans un pays riche, tu peux trouver les habitants pauvres? Bozonga nanu, bozonga. To la kisarabino valeur ya Congo, un bon jour, bon comprendre. Mais boye bagé, bozo deal na léopard. Soko ye loro la mboa, bozo deal na léopard. Soko ye loro la mpuku ou bien niaou, bozo deal na léopard. Congo wana. Oh, Léopold alobaki on ne réveille jamais un chien qui dort. Mboa no bandaro bula bandaro lala. Asala muka kala. Léopard. Bozoa. Tokozo Léopard. Chers téléspectateurs, chers internautes, avec l'émission FM Show, biso toujours à la page. Dans Mozoloba Léopard, tozo nganzamba ba koko sikoyo. Koko nini yango oyo ozo pousser bato to ozo tinda bato ba sambel. Koko yango nini? Fomo kimbango, maman kimpavita to koko nini? Parce que Bible a recommandé biso to believe kaka Jésus comme Seigneur peut sauveur na biso yekane mutu ko sambel ra mutu ko adorer nzambe. Mais tant yo zo pousser bato ke koko yango nani oyo biso peuple congolais to ko sambel. Bana Congo mukoku wo vulama tondo to pesa esprit konzo alléluia toboyi réponse yangwana alléluia toboyi alléluia toboyi na comprendre nali bato bolo na biso vraiment que petit langa tomi mafunga sika zali avant bena boye à comprendre que te boyi répondre à la question oyo nzambango nani oyo peuple congolais ko iko sambela nzambango nani congolais pe africain tout entier to sambela nzambe mokeli ya moto mupepe mabele na mai nzambango ye wana otoyi banzambango nde mokeli ya likolo ya moto ya nini mais le même nzambango wana yango ke atinda Jésus parce que aya ko sauver biso parce que nous étions déjà des peuples péri to bunga kanzela mais à travers Jésus-Christ nde to akozonga donc Jésus atindaki Jésus-Christ ba Israélite ba bunga ki na baboyena bango croire na Jésus-Christ yango apsiko porter ba na loba ki on déjà a eza bongo siko pona biso to za boye ba congolais nzamba ngo to musungi yango nzamba tindeza nani nzambe yo nanu Congo nde kombo ya nzambe Congo eza mabele initiatique
na Congo ezate ke batele misela o mutu moko boye ke ye motinda nzambe te. Congolais nyonso aza ekelamu ya nzambe. Ce qui dit que valeur nazo pesa yo yango na opesa Congolais nyonso en général. Tozana mutu aza supérieur koleka mutu mususu te. Yango wana déjà bazoyela yo lisolo neti ya nzambe Congolais atrastaka. Batu o bazoyela ye lisolo ya nzambe po ayebi valeur ya nzambe. Alors batu oyo baya soi-disant neti na masolo ya nzambe. Le rôle congolais à comprendre que eza makambu ya nzambe te ekomi makambu ya domination po babotola yo mabele po balongola yo na mabele wana ba remplacer na batu o bayebi vao ya léopard ata ya ndambu partout ko oza okutana nango somba yango za nango place yoza yebisaka Congo mokeli ya Congo asunga Congo. Merci. Merci. Neka Norvège, donc vous louez, tout le monde chute, tout le monde qui vers la fin. Ah, peut-être Dorcas Bella, ah, bel détail, belle des figures. Dorcas Bella, tu l'as ravi, on a besoin de Bali. Bambote Bele Paya, mère Nanga Cour suprême, Idali Koko, fille-moi sur la bien pour rapport aussi à toi, hein, femme africaine, né Makambo. La personne tout Bambote, c'est que vous allez femme africaine, bah Francine, bah Women, donc la personne tout Bambote, bah Evelyne, donc Bambote Bele pour rapport aussi à toi. Pichungwene Arlette combattant solo pour rapport aussi à Papi Soukami. Toujours évoluer tout le monde qui est vers la fin de l'émission Nabiso. Message nini au ko ça et pas pasteur au ndenge yoto lobake bazo mema peuple congolais na kobunga. To message ni soko ko ça na peuple congolais mobimba o ba ozata ya kolanda émission Nabiso mokolo lelo. Et loko ngala koloba na ba congolais nyonso o bazuba ozwata ya Olanda biso Congo ba pasteur wana ezana ngonga o bango ba bandaka mais Congo to ebite pourquoi mokeli akela biso na espace wana ya Congo. Alors soki ba oyo ba rozala pour population na bango o ba rozonga ba conscient bo stopper ko kosa bandeko na bino Lola existera nango te. Pour ça Lola existera, ba oyela biso jamais ba désordre ba oyela biso nango na Congo pour ba développer ba mboka na bango. Tozonga conscient totala souci ya mabele wana. Totala souci ya bana na biso. Aya à vivre locataire na mabele ya bapaya. Soit aya azala moumbu na mabele ya bapaya ou bien yo otelema lelo po obunda o libéré azala pena maloba ya roloba na mabele na e. Ingeta. Merci nalingi oloba tuko za na moi dire par rapport ya citation aux les pays de traverser en tout cas citation très critique. Nous sommes ici à la diaspora congolaise doza libanda ya mboka tozo mona mamozo les kana mboka na ebité message nini to par rapport à Makambo, Union, ces les Kanambo, Congo, président, Zoboyotika pouvoir, Bazo Koufa, violation à constitution, Salami, violation à Est, les autres continuent au Salama, Mama, on a vu ça, Bazo Koufa, État qui est patriote congolais, État aussi congolais aussi, message nous années par rapport à temps actuel au pays, on a vu ce Congo DRC et les autres traversées. Message nangai na congolais et un message ya pasi et puis un message ya motivation. Et logo ekouyi à part netike était les maïzans la position monsieur salate. Congolais okuya mbala na mbala. Mais oyo e komi pe moment na yo po otelema mokili emo na yo na vrai face na yo. Congo eza Congo ya religion te. Congo eza Congo ya ba tradition. Congo eza Congo ya maboke te. Congo eza Congo ya Kintwadi. Congo eza Congo oyo mutu na mutu achaka ndambu na ye po ekomisa biso makasi. Congolais kolemba te bitumba eza pona ba oyo bakokaka kobunda. So monike ba yeli biso bitumba wana eza poto okoka yango et puis to lakisa bango ke to tikela bango eloko te
ti tokolonga bitumba oyo na Congo ata mutu moko atikali soki aza congolais aolonga bitumba oyo. Merci. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes. Maintenant, nous sommes vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, FM Show. Ndeka émission FM Show, c'est votre émission partout dans le monde. Vous aurez l'opportunité à travers notre belle émission d'aujourd'hui, FM Show. Mais là, nous présenter Bino et l'Okonini. Oh, ils ont même ma distraction sur Trabol, 4-4, na religion, la biso, ou la biso tout lundi. Tout ce que notre frère veut de dire, ça n'engage que lui. Yo so monique au lui pour contredire. Il y a quand on aime ça FM Show, ça, numéro na biso zawana. Contacter biso so lingi au monique à propos il y a des côtés qu'on tenir à travers ces émissions au bien émission FM Show aux a droit à réponse na yo aux avez droit à répondre il y a par rapport à ce que tout ce que ça vient de passer ici sur notre émission d'aujourd'hui FM Show n'invite ça aux moi mbote ou ko pèse na bateau yebi na famille et ça là moi bien. Ouais, na pesi bambote na famille congolaise mobimba na pesi mbote na ba congolais nyonso place tozali tozalara conscient na osepela pena ke nzambe oyo akela moto mupepe mabele na mai biso nyonso tosambelaka ye na baminoko ya mboka na biso. Merci. Mon numéro phone on peut ça bien vous appelez na mutu muso c'est une émission boé a oluka contacter yo exactement implice ya par rapport ya connaissance yo za non. Bon namba nanga eza Fobeta code ya South Africa 0027 0 après au bêtis 73 922 45 30 namba nanga yangwana. Ok, merci chers téléspectateurs, chers internautes, on est presque à la fin. On a pesi bambote bele na wala ki simabili na bingaraye pesi nanga Tony Mavung bazalaka Tommy Mavung na Tony Mavung donc tous les deux Mavung basanga eh ils a dégaté. Merci à toi notre réalisateur d'aujourd'hui ingénieur Mavung moté moi maman Beni Mavung hein muto azara fidèle toujours na moi sinaye bambote bele pa na yo à ma femme légitime Joël Mukazi maman et bana pour rapport aussi à mon fils Caleb Mavung on a pesi bambote bele na famille Mukazi pour rapport aussi à toi ma petite sœur propre Dorcas entre m'a dit bella Dorcas donc plus on te pour rapport aussi na bossa na kate yo na ba ke yo il faut baye bat cour suprême idali koko na pese bambote beso pour rapport aussi à toi Corsi Mangaribi bambote be na vie na le zomba ta vie ou na les tous les temps de tous les jours pour rapport aussi à toi mon grand frère propre Gobi Panzo donc bambote beso ko zali na lui Panzo pour rapport aussi à toi bozé belé donc il get mon cas na pese bambote pour rapport aussi maître Tchekeda donc on se revoit au prochain numéro check.